Bonjour papa. Bonjour. Qu'on se présenter balanjalinga la news bali baye bayo. Ouais, nga komo langa gosse di Kambala naza petit frère Abadade Suka. Bato ba tala biso ba yebinga. Ben internet ba tala biso ben ba yebingai. Ba mona ngai déjà na ba émission na salara na canal 1 gosse di Kambala. Et puis ba tala nga pe ba émission mususu na canal na la voix du peuple Vincent Chiluisi ba émission ba tribunal pe na participera ba émission mususu pe na salara nga moko. Donc to solo boy ba yebi. Na moni ke télé za famille. Ouais, donc, ouais, parce que Dadi, Bisso, Toyeba qui nomme en TVT, Dadi a qui déjà na TV, et puis Vincent Chiluisi, c'est notre frère aussi. Vincent Chiluisi, tant on continue en TV, il y a des pays qui n'ont pas malamor, et puis les ngapinaï, et puis les makamna, moi, si malango peka malamor pour les gens la makila. Voilà. Ok. Attends que petit frère propre, il y a papa Dadi. Est-ce que vous pouvez expliquer Bisso? Est-ce que papa Dadi malade né? Durait qui a ou qui ou soit malade quand il y a 2 jours quand il a la caca. Pour expliquer par l'Angelinga, les news baliba mais capable pour comprendre par rapport à ma camion surtout les autres cas. Ouais, malade Dadi et umeli moi muke. Koyoka passe na libomu et dirait abandaki ko se sentir bien na libomu et ya ko sala ke akosa ba examen na mama yemo. Ça ba examen ba sida ya ba poison ba examen nyo so wala eloko ebima kaka levir ki aza na ba levir nde ba nyama o ba kana libumu et puis là ba ndi ko traiter yango ba kisi aussi la libumu ici la capacité alors azaki na estomac ezoka ki ezo msama makila déjà mais ba docteur ba no mona ngote eloko pesa biso na passe makasi yango wala. Et puis là, docteur Mouba na poto baba fana dadi tant baza pe l'hôpital na bon munene na GB1 là tant baye babino to na ba manière il ya ko sala examen nzoto na ye total ba tiaki ba pareil mon ba kati ba ko découvrir estomac wana mais comme qui déjà tumeur donc comme il déjà le cancer fallait passer l'opération ba benga ki biso to ya ki ngala Vincent Chiluisi to quitter sur le terrain pour le docteur ba ibisa biso ke ba espèce de compte rendu parce que l'air ba ça qui opération ngala Vincent to zagité ils allaient kaka les basai qui examen moi na dadi liboso moi sim kazalaki tango résultat bimi ba tunye famille nda benga ngala Vincent Chiluisi to yaki de to solena docteur abisi biso non faut basai l'opération dans l'immédiat net le jeudi to solena docteur abi fa sala yi opération mercredi dadi l'air na matili kolo abenga ngabi petit docteur o amoni ngaka na moi pota moko boy na estomac linga sanga opération ko linga ngote faut futela to bimala ke parler to futi na mbongo to bimina na ye to convaincre na parler que non bon neza boye le roi babi ke po basala opération là lui aza spécialiste au tipo to aza pe fan na yo tika basala ka po mamango sila ya boya ki asi biso na une semaine pour na rara ko convaincre une semaine wala malade de ça nini eza ko s'aggraver tant ayo ki bina pasi makasi ya bi bon basala ngala to ke pas docteur alobi bon mais tant comme nango na risquer kaka na meka ko sauver et puis le nourrir réel sous une semaine parce que comment il faible fait nourrir réel pour mon makasi et puis mardi ndé à l'état d'une intervention et opération et puis dommage pour nous l'opération n'était pas bien passée il est parti. C'est vraiment difficile na ba fan oyo balingaka ye koyoka explication surtout oyo ko expliquer mais on va expliquer biso nombre oyo bana ya tiki non dadi aza papa ya plusieurs enfants donc autant un nombre bana sikoté pour na robosa na pina na mawana mambibela mutu na robosa na peso na bosa ni pe comme moi na moko tam super azaka na mama mususu arolo ba peke no ba tangi mu comme moi na ngate pourquoi mais nazo profiter pour lancer message na interview na yo et mutunyo so aza na mwana dadi quelque part au plus famille to éviter ko hésiter te yaka numéro langeza 243 49 67 820 243 49 67 820 so bengi nga gosse ozwanga directement oyo ebisinga préoccupation na yo soki mwana za to solola to kene ba test ADN ezali si to mo kaza mwana biso to zolango ka solution kambo zanga solution za la raté. C'est bon, un mot par rapport à la famille artistique, na bino ba famille biologique. Un mot par rapport à parce que tiki la famille artistique, tiki famille na coopère d'artistes monene boye. Donc c'est vraiment difficile dans un moment il y a dit encouragement. Non, voilà pour tout est maintenant le bakande merci. Oui. Merci na maman Olive.
pour azalaki na biso na ibandeli ya pasi peut atiki biso te aza toujours na biso et est en train de nous soutenir toujours. Merci na ba comédien nyonso nde pe bazo soutenir biso. Merci vraiment na Bino Presse ne pe bozo soutenir biso boza toujours na biso du cœur. Donc merci vraiment la batu nyonso bazo kabla na biso mawa. D'accord, merci beaucoup. Merci pe na yo pe de permettre tout sur le lana yo quelques questions te poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup balandi ninga la news. Bolandi boki ba interview ya batu nyonso ya artiste ndenge na ndenge ba lobby concernant liwa ya Papa Daddy. Alors on se retrouve juste après la deuxième partie de l'émission na biso. Merci beaucoup.